Bonjour, bonsoir. Wana bambote topesa avant kobanda émission na biso soki nafungoli ba caméra na nga na mokolo ya lelo seke likambo ezali. Nayeli bino information ya pasi ya mawa na ngambu ya bakomedie makambo ezangaka te. Bokoloba cuisine ya Niki TV alobaka bepo na nini. Bandeko na nga nalobaka na tina. Esa pasi na mawa. Komona susu na mokolo ya lelo, j'espère boyebi ya Gabi. Ya Gabi a mwasi te, ya Gabi a mobali. Ya Gabi o abandai ko jouer na ba Devos, na ba Iget, na ba Marele, na groupe évangéliste. J'espère boyebi très bien amona na lisusu te. Aya poto mutu nyoto ayebi. Poto nini? Poto azalaka na pays nini? Na Belgique. Na Belgique era yaki ndenge mwana mobali nyonso akakaka koluka. Aye aluki akomoke depe prière aye okutana ndeko mwasi. Nzambe pa sungi na mwa mukie ate to bala to sala foyer na biso nde kaka ekendaka. Papa na biso Gabi obozo mona na miniature wana. Na tie très bien parce que bato miso emsu bobike na mémoire abunga na tie ba photo na ye ya kala. Na sika obozo mona bogos wa rouge wana na miniature eza oyo azalaka na kin oya bogos wana bozo mona vrai joana na poto na Belgique mariage na bango na fille wana yango wana fille wana oka fille azanga tatou azanga piercing fille asalaka lisumu to babi femme fidèle kwekenda bongo te batu misu ya masumu, batu misu baza ya masumu. Tekenda bongo. Bandeko na ngaka fiyo ba mona fiyo femme fidèle. Mwasi apriyaka mingi. Mwasi apriyaka mingi nde mutasali maladi ya Gabi ekoma. Basi apoto bolingi nini? Basi apoto pourquoi bozo zanga nzambe? Parce que soko zana kibonzamba solo boko sala makambo bozo sala te. Makomiso avant bo sala botali ete na obanga na mobali te mais na obanga nzambe na sala te. Parce que mobali to respectaka ye. Respect za reciproque mais na sa moyo mutoto bangaka ezaka nzambe bandeko na ngai. Mwana mwasi bolala na mobali no bolamukaka nango olingi susu nini mobala ke tonde zalaka papa ke bulone ake koluka ndenga kendaki koluka bi na bosani eloko nde ezalaka nazonga rapide na ndako azonga bo akota na chambre ake kokuta mwasi na yo babengaka femme fidèle likolo mbetu na mobali mususu bandeko na nga bino moko bokoma papa na biso Gabi akokite abi pourquoi bino mo boyebi mibali degré mutu na mutalingaka mutu na ye akoki ko supporter te AVC gigi AVC paralysé mbalama bandeko na nga papa Gabi même ngamo cuisine ya Niki TV na tuna namona ka Devos namona ka ba ans na Belgique kuna namoni même bobo na Belgique mais namoni papa na biso Gabi ta kenda wapi njoka nde makambo ebomba na kate bandeko na ngai oyo kaka ya kuku lelo ebimi na poisa papa Gabi abela akota ndaku avant kutu oya jani akufa abela kala malade ana pe 18 ans mais papa Gabi azosenga na bandeko nyonso azana besoin ya lisungi ba comédien yango yo papa Gabi nana kufite azana bomoi ya kosunga yango yo parce que bino kotala bino bozalo kwa batu bozana bekiri na bekiri ekiri B ekiri C bolinga na vraiment te photo lo bango bongo bolinga na TV bolingo ezate na ngamu na bino kotala papa Gabi abelaka Ans Luzolo azalaka na Belgique la duchesse azalaka na Belgique presque bato ebele baza na Belgique to mona nanu mutafongo la caméra ta sa l'émission to mona ngote bandeko na ngai ndeko na bino azana bo moi tozo mona bolingo te ndeko akokufa to souhaiter na biso liwate tozo loba parce que liwe za nzela mutu nyonso ekokoma nga kutu boye nga na kokende kini nga na kozongisa boye omoni obosali
eza nango bien boke kin kolela ya jani mais azalaki na bomoi bosala yango te ndeko na nga cuisine ya niki tiri na bino nalobaka ko sunganga naza na bomoi naoyeba ke chez la Fayulu asunga ngai naoyeba ke Toto asunga ngai mais soki lelo na kufi atoye na ba millions de fleurs ya mbongo ce n'est pas la peine pour non yeba lisusu te sunga ndeko no aza na bomoi tomoni papa Gabi azolela lisungi mutu moko te azobeta porte pa mama Denise s'il vous plaît maman sunga ndeko na biso oyo so il s'agit que azonga kisasa azonga aza na bomoi famille na eba mona ye bandeko na eba kipe bazwa nanu soin na ye parce que bino mo boyebi na poto bandeko na nga eza mboka ba makambo ebele na poto mutu na mutu aza na rendez-vous na aza na makambo na ye aza na temps na ye musu mutu azwa soin na ye bien azate mais famille na ye baza sur place na kine bango moko bakozwa soin ya ndeko na bango ndenge esengeli bandeko na nga na minute oyo tozomona mutu asali émission te na minute oyo bake kuna na kine kolela ya jani tozomona kaka bamatalana ekomi balati kaka boye kamera batie lineti boye kamera balati bwalie boye kamera yango ndeko na bino Gabi azolela lisungi bozoloba te tozomona ba video ezocircule te tozomona mutu azokosola te nayebi te so ebino bozalaka na bolingo okava bolingo vraiment bolingo nzambe aloba vraiment bolingo amour wana nayebi te so ezala kati na bino bacomédien parce que esala passe na mawa bokemba nkolela ajani bongo obotiki na Belgique azape mutu azape mobali lokola bino azape ndeko na bino moko congolaise bolingo ngo eza wapi bana na bandeko na ngai bolingo ngo eza wapi na sa moi oyo esala passe na mawa kotala papa Gabi mwana mobali mkitoko bwengambe bogos bandeko na ngai mibali bandeko na nga basi papa na biso Gabi azosenga lisungi yango aza na bomoi bosunga ndeko na bino yango oyo aza na bomoi nazobeta fete bosunga ndeko na bino asalaka théâtre asepelisa biso akontinuaka toujours kosepelisa biso eto otala ba théâtre papa Gabi elengi nde angwana yango oyo toza ba congolais toza na poto toza na kine toza partout même ata 1 euro 1 centime tokoko sangisa epesa force ndeko na biso azonga kisasa azwa baswe obeba ndeko ne basunga ye yango mutu akufi te parce que avandaka na ndako ndenga avandaka nana kipaka ye na ndako nde avandaka nana lambelaka ye mwasi abelise AVC mwasi atika ye mwasi akenda bandeko na ngai makambo na poto kaka te eza partout esala pasi na mawa surtout kaka basi ya poto bango bazoboma mibali bango mutu bazosala mabe malgré mibali mpe basalaka basi mabe me ya basi eleki bandeko na nga tobanga mibali te me tobanga nzambe soki tobangi nzambe mabe kozala te s'il vous plaît mabe kozala te couple nyonso baswanaka couple nyonso ekendaka ezongi me babongisaka boye te ndeko na nga kotala papa Gabi azalaki na kine azalaki kutu bien par rapport à poto ndeti elingi ye te yango foto loba vérité ya Jani aya 16 ans na poto elingi ye te tosala bemission sorti na sorti ti lelo ya Jani azongi koli na mokolo lelo bakunzi ye bandeko na nga oyo aza na bomoi Gabi papa Gabi azosenga toujours lisungi Gabi kiwaka
azo senga lisuni na Mama Denise s'il vous plaît nebi que otambolaka partout nebi que okomaka même tina Belgique ndeko na biso ya mobali alobaka lisusu voix kute yokanaka te kolia komaka kolia bapati biloko ka mtebi kutu te bandeko na oko kosala émission te na olela na oyoka pasi na moni lokwa mwana mama na nga pourquoi ka na communauté na biso congolaise eza nini tozoboma na pona nini tozowela nini na sa moyo nyonso na mokili vanité de vanité bandeko na ngai lelo eza jour ajani lobi ekozala yo lobi ekozala moninga eza nini tozobomana tozowela mbongo tozowela balopangu tozowela bavila tozowela nini soko lingi mobali te kosala ye mabe te tika eloko eleki tika na sa moyo bandeko na nga eza te eloko eleki tika eza te olingi na mobali te tika mobala bato asala vi na ye basi baza ebele mibali mpe baza ebele luka mobali na yo tika mwana bato azala bien ya boye papa na biso akendaki mobimba papa Gabi alongwaki mobimba poto koluka vi poto ekomo memela bango liwa poto ekomo memela bango ba maladi poto ekomo memela bango na ndenge mususu bandeko na nga esala pasi na communauté na biso esala pasi bandeko na ngai cuisine ya Niki TV na bino na memela bino ka ba information na memela bino boye bandeni makamango ezokende na memela bino botala mitema na biso batu na sa moi oyo nzambe bolingo esili na mitema batu bolingo twande komona amour du prochain bandeko na ngeza lisusu te na sa moi oyo tokomomona mabele ki makasi tokomomona mabele ki bien bolamu leki mukie